Yenge kieno makesa munjila Kongo mbote na bana nzambe bisika nyonso ozwami. Oyo eza makuku matatu ndenge na bakaka basona biso ko engager biso bandeko ya Kongo ya Angola, biso bandeko ya Kongo Kinshasa, biso bandeko ya Kongo Brazza. Donc makuku matatu malamba Kongo bana Kongo dantotela yenge kieno mbote lisusu bandeko kimiza kati na mabote na biso. Bandeko lobi na pese ki mwa mukie quelque chose mwa témoignage mwa masolo to solo na bana na biso na lobaki biso peut tirer ba leçon to changer mwa bizaleli na biso pour te roi qui peut bana basala ba plainte ba se plaignant ki mingi to loba ba plainte na bango to zwa ki yango soki to ko changer ko za malamu mingi nyengi biso to bala ki Kongo bana ba tele bana ba seko les deux qui bien ki baza bana mais en tout cas ba bete ki mbunda. Et namoni mbunda ngo pena ba bina ki po lobi pe moi bande comme surtout sola ki bazaki pena d'accord na moi ba remarque bana basali bien ki mususu pena to pesi bango raison 100% te bazui raison par rapport que dialogue ezalaka mingi te. Mais le longa na lingi to sola na muke na tina na bana ngo le longa na zongeli siko bana na biso. En tout cas ba maman nyonso o to na bana déjà 20 ans ti likolo soki ko za malamu bo benga nano ba ya ba vanda ba yoko bo tindela bango ba yoka. Lisolo eza ko engager bana na biso. En tout cas bana na ngai o nyosa za na 20 ti 30 boza bana nga na boti na kuboto pe na bota déjà. Ngai penza mama na bino po na tina 30 na za tantine te na za presque mama o pa ko ba yaya ezali kambute na za mama. Ngai na so na bino ba jeune fille na biso. En tout cas na kemingi ba jeune fille na yebite su na kozwa pe bana na biso mibali peut-être na suka mais ah na zolo ba mingi ba jeune fille bien que bino basala nga ba remarque ezaki pona bana nyonso bokabula gite mibali basi mais nga na kena na bino bana basi ba remarque to zoka ki ba parents mingi soki pe changement kozala e kozala bokomona ki atuka oyo mbala sima moi ba changement kokota oyo to yeba gite ba passe pa bino bo souffrance ki biso to bongisa mais nga siko na zongi pa na bino bana na ngai na yebite soki bino boyebaka bino vina bino bino na poto awa vina bino zanini maquillage vina bino zanini suki vina bino zanini phone téléphone vina bino zanini salité vina bino zanini boyibi kolamba te vina bino bokabaka te vina bino bozobala te. En tout cas côté maquillage bana nanga boza makasi côté maquillage na yebite so na comparer bino na muta sala maquillage akosa mbala na biso ba 20 ans kutu 20 ans musutu na kemwani na takutu ko banda 17 18 ans tubo bazo sala maquillage te koto wana so une fois ba félicitations mais na ko ba bino félicitations te bozo sala nde erreur makasi ba maquillage bozo sala ko ba mama ya kalondire bozo ba secret mo na biloko bozo na bilenge biso to bande ko kola bana na biso to zai kaka mwa poudre wala kaka ya mukie tamuso ba joli soir wana pakuli boye mwa crayon kaka tie mwa rouge kaka ya manèvre tie boye kitoko zo monana to yaki na posa bitete yo mwana mukie ozana mwana 17 ans ou 20 ou 25 ou 30 ozo sala maquillage ya 3 4 poudre pour que de classe maman est-ce que vous avez conséquences ba poudre wana bozo pakola boyebi conséquences nango hein poudre mukie ko tia bo te et puis botala ba dépense bosala na ba poudre biloko ba chambre na bana kendo ko tala biloko onde bosombela onde bobwaka kango bokosomba ba produit kaka biloko kaka maquillage apamba okokota na magasin 6 à 200 € le bloqué le côté minute ba bimisi les choses ba tv na YouTube o changer sur mususu minute o changer mususu oui eza bien eza époque na bino faut ça appelle ngebo mais bon naturellement oh beauté naturelle boye bien ngote o bandi ko tia beauté boye ti bon ngolo ko bala bon ngolo ko fiancé bon ngolo za la maquillage te bolinga pe banzembo landaka banzembo mina lingala ngo boyeba malamu te nzembo fabrikasa yembela bino ko linga mwasi da butute ziki molile kosa yo te tang mususu beauté na mascara bobina kaka ya mado boyoka nzembo malamu te. En tout cas bala nyonso ba jeune fille botuna ba mama ba yoka partout ba expliquer bino ngo ngala yeko te bino take mama botika na ba beauté belé wana bo sala maquillage na bino naturel eza na temps na ba fête na ba place ba sala ba maquillage yo te kozoki de classe au petiki ozoki magasin petiki ozoki de wa pété e musu faut rappel naturel ba mona ke longna yo za boye suki na pe naturel za boye okangisi ba suki no maboko zongi sima e musu po bende mwa nwani na yo mais non bino ba periki nini bosana ngote. Surtout quand vous passez une opportunité de commander sur internet, mais
Nasi ba maman bazana bala ba perique bozala makasi kabino lokotaka na bino bango ta boyi bango ba perique ba yeba na bango te bozala bino ba perique ba boaka ngadi chaque tokola lata ba perique te yango na pe mwana profiter nango ezate bozula ba chaque ba lati ka ba boaka bino bozi bolati na bino ngo commande sur commande tokomaka na ndao ngingo ba sonné yoki ngandi signé awa ta muso ba pesi ka ta muso voisin ko tikao mais nyoso eza ba dépense mama ba maquillage ba perique bolingo tia bongo so toke na téléphone ko to loba te donc bino ba mama na bino ba ndeko na bino ba kamunyoso esila ka na téléphone donc famille na bino koma téléphone mwana ko ba na téléphone banda tongo suti air no zaka na téléphone mais air nini mama ko lakisa yo ko lamba air nini mama ko lakisa yo musala elo bino ko tata bazoko ko kizaka biso tant to ko ba to lakisa bino misala o boza fatigué to ko comprendre o utaka ba classe mais bino moko nan oza fatigué so matini ko lo la tête je sais kolo bana kolo ta musu bolali mbozo ka bana na téléphone mais yango eza maladie tout ça bino ba délivrance ben ndengini hein maladie nino ba kotsi bino bana na biso est-ce que na yebite ngape en tout cas na zoki ngolo ko sala pe école bana mindele ba solo la pe bongo te bana mindele na yete ba solo la ndengo na te mais na bino ba mama na biso na bino to saka do ba faria do même ça mais ya bino de l'équipe makabini ka bino bosola kana biso to so to solo lebele c'est normal to ça ba vie mo photo partager na baninga ya bino na photo lo bango na baninga to so conseil ya mibale photo lo bayango ya musala photo lo bayango ya ba crise ya ba famille ya makamunyo donc na mabela ya malama il faut to solo la tema famille za misika mais bino biso ba parana bino botozali awo eloko nini sala ka bino ka tout le temps bo ba téléphone est-ce que vous avez conséquence ya téléphone wa et on bebisa bino matoyi ewe ko bolo bakamba ko ganga ndi biso ko malada ko ganga yo ko ganga to ganga zani kasi ba téléphone kaka nyoso ko craquer to koma ba psychologue kaka biso moko ba yaya biso ba camarade biso moko dogi bo mona na te mama ndenge ni bien yaya ndenge ni nyoso na téléphone mais binote bo lembo ngo ni pi bo tala ba téléphone ngo sombaka yo mwana mukita mso salika kayo aneli bo so soma téléphone à 800 €. Ya 1000 €, ya 7 € to bato lo bate. C'est besoin que se prendre que biso bomba ki bino bongo bino mo bomba ki bozo bomba. Donc bozo ndaka bozo ba biso mbito bozo landa. Ba pierre la biso za bazo bate. Biso to yaki ato yaki na baki to za ba immigré. To yako luka vie, to sali tuna vie wana to boti bino awa. To sali jama ile to yako boti bino poto awa. To sali to pesi bino vie bozo lango. Bozo kende ba classe wana po biso nga bolinga bozo lande wana. Mais bozo seka biso bozo condamner biso mais bino siko a contrepartie pour ne botile ba lesote ba mbongo bosala bo bomba bolinga maquillage ba 300 € ba 200 ba perruque ya 350 yango na bozo bala te na kiana na soteta ko kama bala magete kama suka kolam salité kuto en tout cas bozo na don hein salité bala na biso ko bana 17 ans 20 30 bozo salité moko non ngala kala ko sanga souci na kredo ko sanga susina mala ko mituna mais peut-être ngam na raté au béni mais na yeko tala banda ko presque nyos non na 5% bala nyos biso ba jeune fille ba salité donc bino bozaka na propriété na nzoto na bino côté ba parfum côté ko tia ba déodorant côté ko changer mafuta côté ko tia suna ba biloko ba maquillage ko somba ba nini ba gommage bo tia ba yibita tina teka ba moni gommage ko tia boza makasi mais salité boza nango non ezala nini oyo le bino ngo tata bana na ngai yawa ke na frère kutu mtoto toka maya pasi mais ozo ngaka kantine na wana tuki ya 5 suki 10 litres ngona ko sokola to sokola mukolo nyonso mais bino na ko sokola bino douche yango tamuso botala ngo mutuboye ko sokola ya pasi ko sokola tamuso fu baganga so so vandi ka ko milembisi na mbeto yango bozo zoka ba kilo ko mba obezi tala bataya ngo bozala ngo bilialia boko liale biloko ko lamba kutu bosana so kutu salite bozo ko salite bon ko lamba kutoke kote ko lamba mawa belo ka boyibo lamba soki loso ni bolamba la kabatu elo boyibo lamba saladi ko lamba friti na bolognese rarement bino boyibo ko lamba rarement bozana tanto la sabino te bozana ta ko yeko la te internet so la ko lamba mais bino internet bozo yeko la te bino internet bozala ka beauté botala ka elo ka la mode pantalon ekiti mikolo oyo ko lata pe 2 jours bois kina yo yango bino botala ka na perruque sopani mikolo mais non bana na biso hein mais non bo changer bana boza salité surtout salité propriété ce que muda yebite na karato babeta ki mabaku beto beta ka mabaku to ay yepete bana si ba kolinda ko salité boye to yo ko mona ke non ba paramba tuté bino nde boza mabene to so bo bénéficier ki salité mboko yo na yebite po mboko pe salité za heureusement ko to koma ko salela ba misala ngo ya bandako salité za makasi na mboko yo ezaka pe mboko moso ezuka ka ngolu ka ki structure mboko la bangeta bien mais na moni bo bénéficier salité mboko yo bino eza malamu te ko lamba bo yebite mais en tout cas
exemple na bala muso to ba mosala be fort côté na félicité bino o ba zo sala be fort côté ko lamba bo sala so be fort bo pesa na conseil ba ninga lo ba ke tala nga kuna za ko lamba tele ko lamba ko mo se ba parana nga ko yede be mama na biso ko bo pesa na pe ba conseil bo pose la ka biso lo ba te po ro mo na so ba chakuto lo ba mingi c'est pas bon ce to ke na makamba ko kaba bino bana bino biso poto bo kaba te bo za penda maboko makasa à vrai dire bako kabala bino tolo so to bo kabate bo zolonga ndenge te mama na pia ko 50 centimes mais dans l'ensemble bino pena bo kabate pour ce bino bo da ko kababa difficulté muso biso na ndako ndeta muso traverser ngo bongo te ko kabala bino za pena ba benga yali kukuma mais biso na mwa mukito zalaki nango to kola bongo te na pasi na biso ngo motato ya a na mbongo bo ko reprocher muso bito bombela bino te pona ko kabawana to yebi ko mona muto na pasi muto muso kuta muso sengi yote oyebi ko noko langa mwa 10 o tata lek o mwa mama lek o mwa soke zali to partage akande ngwana mais bino te côté ko kababana na ngai na yebi te soki to transmettre bino ngote ndenge nini bozala modèle moko boye so to bito liaka mboko na bino pe to kosi mais o bala banda al remen dans l'ensemble bo bino bokabaka te mais za malamu te eloko ba yekolaka yango to sala bino nini pourquoi maboko makasi pourquoi boko za tata musuki papa voiture ndenge baby boye to boye bi pinake voiture baby wana que tout ça na mbongo te bokolo ka 5 sa tete muso ta 3 sa tete que ça la plaisir que papa bongisa ou bien maman ndenge ni côté couleur ndako na boni comme salité bozo bongisa te bo yoka nanu ke tout ça na mbongo te boloko bozo na mbongo te zo luka bino combien bozo na ta muso ta mo sa 50 bo tata couleur non mais so bozo sala bongo normalement faut ça na mbongo belé normalement ko bokabela biso pena ndenge sengeli il faut bozala mbongo belé na nesaki bino lobby biso na Afrique mutazo soka bani musala salaire le bosa pesa ba parents balia mais awate bino bala et puis bongo ba nyongo bozala ngo menga nazo comprendre bino te bana biso bino bala miki biso ba bodi biso salia tozo ko lesa bino bovanda la bandako na biso ba nyongo bo kota ka tongo ndi pour ya nini bala muso bazova ndako ba parents mais si ba koma lenkaso si ba koma la médiation mais na yebite nzambe langa tokende ba délivrance be tokende ndenge tokende na malobaka to solo boy bokomi ko lembisa biso bana biso bokomi ko lembisa biso na ba parents bokomi ko lemba alors bino lobi opesa ki remarque na bino to yoka ki ngapele na ko talisa bino bana bo changer bongo so to kesu ko bolingo bala te ko bala ku to loba te oui to ko bala sibino na makasi te modunso fa zo nzela na ye bien modunso fa kuta na mbala na bien fa za amore ou bien amoreza bala mais bokomo zula ngo ndire comme na rythme non moi na moi c'est pas à fleur o bala ko bota na âge nini donc nyonso wala tout est calculé so ba bengi bino to solo makama ko bala tikanga na ko bala kaka bozo seka boko bala na ba 30 après 35 ans mais non moi na moi c'est bala ka donc ko bala na 18 ans ti avant ko 30 faut bala déjà ko bota 18 ans na tam su topo na lobi ko bana na bito ko bana na 18 ans bozwi chance o ba sala ba classe oui mais nyonso ke ndaka nzela moko na tamo ko riba bébé tamo ko bokoli tamo be tapi nyonso bo ke ndaka nzela moko mais biso to mo boko la bana na ndako 25 ans 28 ans 29 ata ko bala bo biso bozo pesa biso ba para soucio to sala biso ba para donc biso to sala droit to se plater to mona ba côté à part ko mona ba koko pona bino moko bozo mona to forcer bino ba bala bo bota pona to se pela non mais to pia bino conseil ndengini bolingi li bala te soki pe munokeleki bino mingi soki pe kibonga eza kati na bino soki pe divantare soki pe bolingi réaliser ba rêve moko bo biso to rataki na vie nga na yebi te kote libala so bana nga bo mitala malamu botika nanu soki bozo zoka ba libala loka ba kope moko boya mike bozo ko se comprendre te nazo yeba te loko nyozo le kati na mutu na bino tant mama ko ba mwana nga vana na peso conseil na yeba poko zo zo mobali te est-ce que zani makasi nzoto no makasi ofinga ka mibali ba benga yote non ozo le kangi ta musu zo tuno donc ozo ko bude he menga na boti bino na sali nzela na ngai oui bien que nazo yo ka souci menga na zabino te ngale leso na zala passe bino bo sala sangai bino so bozo pana ko sala sabino ngai bino bo benga ngai mama bino ngala ko benga bino so mama alors nazo pesa ka conseil bana na so ba jeune fille bo so na ba parents tango zo mwali kamoza malamu te ba kope ba so boya ka yo bi ba so benga ka yo te obi ozo finga ka bango kendo so na mama peta muso mama leki moko zali koko zali no tati moko zali solo la eza tabu boko bino bino mboko ba solo ka so biso solo na bino te bino bozo so na biso te poani do bana biso ba jeune fille ngana lobi ko bala 18 à 30 ans na yeko sala pele pa na bino bo bongisa bizali na bino bo tika ba maquillage makasi bo tika ko sala ba dépense ba suki belé bo tika ko bebisa mbongo ba iPhone na bino wala suki ba téléphone ba combien modèle nini bo tika bo ko manana bo sala ka propriété ya nzoto na bino pe ya ndako mbala moko bo sala na propriété ya ndako te suki ya nzoto te pardon mais na ndako na chambre bo zola po ba chambre na bino catastrophique
bashamba bana biso jamais ko so mpayo l'exemple la moko donc afta mpaza ko ya faut bana ko nettoyer ta musu pe 2 jours en avance mais ça normal hein aux alors à 18 aux à 25 aux à 18 à 28 à 30 bozaka faire de même sako kolamba boyebite kobala bolingite kokaba tantôt plus tôt bon ngana yaka ko pesa bino conseil po bino pele bo pesa nga conseil nga pele ne ko pesa bino conseil dans l'ensemble bo changer bizalelo tantine be mama la bina ko to loba so ko tiaka poudre belé 3 foundation o bagiso te zala bolenge tika ba découvrir yo mugoleta musa libala na yo tango ko tiama poudre miso ngebo mugoleta musa ya soirée moko boye ba monyo changer za teke bana to mugo nyonso osimba kitala pendant 1 heure de temps mwana mukie 18 à 20 ans hey za promete mama tango longi ko fi nga kudu age na lango na la baridi te na bomba ke loko tengai donc komona ngelo ngena ngeza boy moi poudre na tsako na kokeli naza complexité bino bala mikie to boti bino ko complexe ko leka biso yanga musu boleki biso na mama bino minene bala mikie tala na ko obésité bozala po bolingo ko pe conseil te tambo bakina no boti te ko sala munene boyete bokangi kanda tango ba ko bala bino bino bakolo kanda mais bino boleki biso to ko bota bino bela boko bino bizala bala malama mindele bozola ndango te porani donc bino loko boko bénéficier oyo kaka ba ezana ADN na bino mabe biso to sala yango bino boko landa bokolo bateki ba parents biso sala mabe place biso to kolanda te to changer bo sala makasi ngala lo bagi yango bien ngama kam na mona pa mama na biso ona se plaindre yango te tango ngala komi mukolo autonome na zuba décision vie nango be na bali na mando bota na changer mo makambo wana bigi oyo ezaki malamu te na changer yango bino pe bo sala ndenge wana o bozo mona mabe pa na biso bo changer surtout na mboko to boteli bino bo lakisa biso ke non bo bota bi rapela mindele bozo sala pena bango to tanga pena bango ezate kaka bino bosala biso boto bongo bino makambo to mona bala mindele bino bosala kango alors bosala kango pete mais to ye wana to kondele bino te doko se bino kaka ke berere za de part et d'autre bino so boto kondele biso lobi ngale na ko kondele bino pena ko pia bino conseil donc nyonso bosala ngo besoin bosala na maquillage ya mukie botika ba dépense belé bakabele belé bezo kita et puis na bakabele ngo ba mindele baseka bino te na biloko botiaka basuki milayi mona mundele banda ka saka ndenge wana kaka bana batu mwindu bino kaka batu mtemu ki otie oyo o changer coupe oyo boyoka na bino tasoni te bokona na magazete bokena na wenze moko boyo to bokena na bureau moko bi pai bosala ba stage wana balobi bino makamba suki wana complexe nde na bino bana miki bozu complexe obe facilité po mbongo bozo monela bozo na facilité yango bozo sala makamba ndenge wana. En tout cas, bana ngai bolo bate mama za na kanda mais zaka ngande na be stress ba téléphone façon de parler ga mama bo mesana na ngande ngwana bo yebinga déjà na zaka bongo pona lelo na tiki na ngabi na lobi kute belé na moi fallait za na se limiter na di bono bo sala makambe belé surtout bono loba ezwaka makambe belé donc ezo me mangata mulai na kati ya wapo na kanga penda batu ga na kiti bayo ga ngate boyo baki makambo ezebe surtout yokani te na kozonga soko dossier de kamo moko na bo sombela ka biloko na yako beta société mususu mais na yebi ke to linga bino on vous aime beaucoup donc na bolingo yango to yoko se plaindre pas na bito la sabino ba défaut na bino po bo changer po bo saba na biso to lingi teke ba to so ba lo ba ngo doki to lingi bino kaka boy to bota bino to saka makasi ezali kamba ko cholate o yanga ya salite yo pa ya salite wana pa ya salite yanga yebi ko lamba te yepe do nyonso na lobi ya mwana mutu nyonso ko se retrouver mais en tout cas lo ngonya na ba mama ba zingolo oh bana bali na age sengeli oh bana bachaka ba maquillage legi oh nyonso basala kama kameza exagéré te longonya pena to kado ki na yete subo legi biso na nini ndeni bozwaki ngolo wala subo ko ko te biso peso ki mwa eloko moto ko sala kati za bote biso po biso nyonso to zala elongo matondo na bino suki awa lelo usala muyenge yo bandeko au revoir.